kolala kolamukeza bititi. Chaque lundi to bandaka journée nationale prière et ceux qui prière et bandi totikaka lundi na maboko ya Nzambe yango na tongo na lelo na lingi to banda journée na nzembo kitoko ya Denis Ngonde to landa nzela o nzembo sous la méditation banda kokumisaka Nzambe po kolala kolamukeza bititi te soko lamuki na tongo oza bonne santé esengeli okumisa ye onetola ye osanzola ye Nzambe na bomoi yonde bomo oelikia tofukameli oyo yawe po yoza mozalisa likolo na nse Nzambe mobateli motomboli monetoli yonde bomo elikia tofukameli oyo yawe po yoza Nzambe malamu eza na Nzambe abatelaka lokola yo te molimo na biso ekumisa yo poza Nzambe malamu chaque tongo ozopesa biso pema yo fele yo Nzambe malamu yo mobateli malamu yo mosuki na kokamba butu na moi kati na bomoi na biso nyonso surtout ya balandi ya Sentinelle TV libondeli na biso ezali osala biso grâce omimonisama na biso na bana na biso na bandako na biso na mboka na biso Congo occupation ya Rwanda Kabila na bato ne bapakata mbangu osukisa bango tambwisa biso na sembo na yo yonde bomo elikia tofukameli oyo yawe po yo mozalisa likolo na nse eza na Nzambe akokani na yo te eza na Nzambe apambolaka lokola yo te yonde bomo elikia tofukameli oyo yawe po yo mozalisi na likolo na nse Nzambe mosusu lokola yo aza te motema na biso eza kolikia kaka epa na yo Nzambe mozalisa likolo na nse semaine oyo totalela kaka yawe ayokali osambo na biso tozali bongo branché na Sentinelle TV na losambo ya lendi Nzambe alali na biso alamuki na biso apesi biso pema no fele aza Nzambe akoprotéger biso tout au long ya semaine oyo mawa na moto oyo azotalela mosusu totalela kaka yawe Nzambe mosusu aza te yonde bomo elikia papa nanga yonde bomo elikia motema ya bato ebele eza kotungisama na ba situation ezoleka na mboka na ndako no na famille na yo na ba séjour na yo na santé na yo me mawa soki ozotalela moto kotalela moto te makanisi na biso totalela Nzambe
na kati ya maboko na Nzambe nde tomibomba. Tomibomba na kati na maboko na Nzambe. C'est bon. Et continue. Et ça continue. Kati na maboko na Yesu nde toye komibomba. Tongo nyonso soko lamuki lukaka obamba na mapapa mapipi to mapata to mapapu na Nzambe. Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga. Tozana mosungi mosusu te bien aimé. Le sungi ezanga te na tango na pasi. Eliki na biso epa na nkolo Yesu. Ye mobateli motomboli. Toye kokima epa na yo yawe. Semaine oyo totiki kati na maboko na yo. Mobikisi mosusu aza te eza kaka Adonai, El Shaddai, Narcisse de Saran, Yesu Masia. Kolo alongoli biso na Kinshasa mima biso awa. Pe azobatela biso mikolo nyonso toza na Nzambe mosusu te. Ye nde mobikisi. Ye nde mobateli ya solo na bomoi na biso. Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga Yesu yonkolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi malamu akosunga. Bien-aimé Tongo et Lamo, merci mingi l'artiste, merci Deningonde. Tangwana bazalaki nanu basafilie na satanisme te, na gegete, na bakisi te. Nzambe azalaki kosalela bango makasi. Yango na pesaka conseil na bato nyonso balandaka biso. Boyokaka banzembo na bango yakala. Tango babandaki bazalaki kolukelongi na Nzambe. Bazalaki nanu na contrat ni na sirène, ni na Satan, ni na Dieu de ce siècle. Bazalaki kuma kosalela na Nzambe. Ba inspiration boyiko kozonga susu te. Yango nga proverbe 30-30 na yokaka banzembo na bango yakala. Parce que lelo bakoma na bango ba serviteur ya gege. Alors bino boku misaka Nzambe, bonetolaka Nzambe, po etaza Nzambe malamu. Kosambela eleki nyonso, kotika bomo ino na maboko na Nzambe eleki nyonso. Lelo oyo na prière ya lundi ezalaki bongo masolo oyo tokosola na bino ezali kokotisa bino na grandeur, kokotisa bino na mozindo, kotalisa bino ke
mawa na moto nyonso azotalela moninga ne moto. Tongo nyonso lelo ozolamuka esengeli osengaka mawa na Nzambe na bomoi na yo. Esengeki osengaka loboko na Nzambe protéger yo.